Salut et bienvenue sur clébooriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Vous voyez que ça toutes les 48 heures. Il y a un actualité. Donc, tika pression, pression. Tika nambe, abo tika mboka nabiso, abo kima, abo pakatanaba, camarade na inyo surtout à Memakuna. Donc, 5 minutes à l'autre, vous allez kolobela. Premier ministre Nabiso, Bruno Tshibala. Vous voyez que ça fait 1 mois. Bruno Tshibala, mon conja primature, mon conja gouvernement, avec la poto, na soins médicaux. Donc, ndeng tozo sabino tilelo, bazo zelaye azonga depuis makambo OEP. Et bien, il y a bitumba, il y a ces mecs qui n'ont pas kilo naé, primature et communauté poulailler. Donc, PCT va comment obimana primature, les amis beauté, Tshibala penza a bébé sa primature. Donc, primature vraiment dans la garaba kengo donne baleka kuna ba boboli ko lokonga baleka kuna ba te belé matata ponya lega kuna ba te belé ya respect mais primature et comme na mon net place ya bisane. Donc les autres toujours là Bruno Tshibala, vous voyez que Bruno Tshibala a été en relation médicaux mais et l'autre toujours Sabino que opération naie au basala qui a lisu et simbité. Donc Bruno vous voyez que opération en lisu na poto ezala nango ambulatoire, il y a un tongo après-midi au Bimi, mais Tshibala va sali opération, il y a des bossos et simbité dans Marseille, donc ceux qui va faire la guilde sur Negini et toucher ba nerf. Et toucher ba nerf, donc bazar au bas de la sous opération. Binomo boyebi opération, et zali ba parti mogo, il y a njoto, et zala sensible to ba ko bande la moté. Et puis et simba kambala mogo. Donc ceux qui vont monnaie zo simbate, ils zali ba malchance ya Kanambe. Kanambe li babe ya ba 8 millions de morts wana muteza kolanda Tshibala Tshibala très ndenga treza papa Tshisekedi alandi mbongo bomonike opération na poto ya lisu ya boyo na tongo na après-midi obimi na poko zongi na ndako ye esimbite na Marseille baza ko bandela siko mususu ya mwa to bité so susu ko simba donc ya mwana séjour na ezali prolongé awa Bruno Tshibala mo lelo Félix a commis mon conja et des personnes qui ont remplacé papa. Lelo Félix Azali Moutoumoro Boye a coupé au comme le président de la République. Parce que Félix a repris sa candidature dans IDPS. Barozala Félix, Yebara Félix déjà parce que mon papa n'est pas IDPS, c'est ça, c'est Félix. Katumbi, l'autorité Katumbi, ce que mon collègue a dit ça, Barokangaye, et puis Barobimisela Makambawa, nationalité italienne, donc tout éviter. Mais si vous avez Katumbi, attaque Katumbi, ce que Zali. Félix a pour lié. Si vous Tshibala, vous avez pressé Pamba. Le leçon Félix a comme président. On a premier ministre, il y a tranquille, mais au Weleli, vitesse, au Piklaki, mais la souka, au CD Nicolas Mbo. Tala, oui, opération Awa, opération Ezo Simbate. Opération, il y a l'histoire, docteur, et Keti na banère. Si vous avez au souka, au souka, après ça aussi, si vous zongi. Il faut démissionner parce que sinon déjà kuna mutuno déjà bienté ya mono zomla ko opération de simbate donc au witi na malade non opération simbite parce que bandela mi balé to éviter celui au simba tant aux zoma kuna dossier mususu ben frakata mususu ezo zilo kuna ya bitumba ya primature donc il faut démissionner si vous tant démissionner malade chômeur IDPS trahison si vous au sukawa au moni pressé Tshibala falo za la calme au piqué nègre bando piqué pauvreté ti au piqué na yo ongo kota na au gouvernement les autres qui Félix Neto le baf donc Félix ça dans là bien donc c'est le Félix comme président de la République et ça mo tika ango tikote parce que dit que yo au bando ça na papa na mais pressé au moni le de Osuki donc ça là 5 minutes pour te sabino prolongation il y a séjour il y a Tshibala ezali makambu il y a opération na ya qui a misu Bassani Balé Bosso dans Marseille et Simbité donc bazo bandele ami balé donc bozo mona malchance oyo ezali kolanda Tshibala parce que azali très azo sala na Kanambe yo mo siko yo ke ndena Kanambe o mo siko azo tinelo batu ke soko zongi pas au démissionner yo moni Kanambe azala na batu yo moni Rwanda azala na camarade Rwanda a esprit mabé donc soko jeune frakata a obaré donc Tshibala siko to éviter traître na IDPS traite na papa Tshisekedi
pa ya liboso esimbi te ya mibale toyebi te soki esimba donc toyebi te sikoyo soki otikala okosenga asile politique toyebi te mais bacombatant bakokende ti kuna tokoboya mpena bapesa yo mukanda ya asile politique parce que ozombengita yango te ozali traite donc nde ka tolobaka na 5 minutes boyebi ke tozongeli radio donc tomatisi eloko mosusu tobandaki na radio tozongeli radio donc bozolandaka samedi à partir ya 14h ti 18h tokangi yango nga na bandi 14h ti na 16h na émission na nga Clébois rendez-vous avec des compatriotes ezali bacombattants na bacompatriotes olobela makambo ya mboka après ngai Dani Bokombe Tsunami, la femme du riche journaliste Sankisi Azui de 16h tina 18h donc samedi na bino avant bobima bo vandi na internet bo vandi na page à Facebook na bande FM bo lundi biso na radio donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 2018, Kabila Abokoufa.